Parce que mon père déjà premièrement lembi na musala, aye son mère j'ai habité 4. So papa a déclaré o te ozo comme ça mais sans le savoir que yo moko déjà ozaki déformé place au utaki. Avant da libala. Obebaki na déjà. Maman zolanda biso. Avant da libala. Yo so beba na déjà. Donc pour moi sinon so o mobile se pesa que telanda ko akoma na stressé. Aïe. Absence à rapport sexuel dans d'autres moi c'est même stress. Papa Kofi. Absence de rapport sexuel dans d'autres mobile. Et même ranine. Bah si on peut pas mêler. Bah ça basi peut mêler bloc ma casse. Hein? Oui. Non le bango penza lelo penza que ça va film soit mêler bloc ma casse surtout sur aibi que il faut que se passer rapport dans mobile nae. Amélie il est pas ça encore ou achela papa. Que papa wana penza lelo faut sentir yé. Ba maman ba otonda te pour papa. Ba papa bébé batambola bien te. Batambola mabe fort. Basalela trop ba nkoro, ba kifaru, ba lapin, ba boma mama, ba buka mbetu. Et comme au cobra bango. Ba papa mi kongwe lembi. Na batan wana. Moi c'est nyoso. To mobali nyoso. Obligatoire dia kwa liboso longwaka. Soki omoni mobali na yo. Bobandi na caresse. To moi plus souvent mobali. Soki omoni mobali. Bobandi déjà na caresse. To moi si obandi ko caresser soit moi si na yo. O caresser ye pa bokei et que soki moi si wana. Soki moi si wana. A salisi nete. Soit quoi liboso longwete. C'est que moi si wana aza déjà na quelque chose dans autre. Yeba déjà kisi. Oni mobali nyoso oyo azaka libanda. Soko akutani na yo mwasi azaka na ndako. Ako appliquer force moko boye po yo oboya mobali na yo ya ndako okangama na ye. Papa atosala musala makasi ndenge nini yango na musala na compagnie. Eza ma compagnie te. Ope ya mbete zaka musala. Mais pour faire yo moko batela maman na ndako ti. Yo moko peza papa faut batela maman na ndako. Pour maman kene libanda te. Pour yo papa sozo koke na mbetu te. Maman luka ke meka libanda. Po botonda. Bino bana basi po botonda. Esenga combien de coups? Eza disposition ya nzoto na yo moko moi sinon faut ça la dispose ta ko linga ko sala sexe. 4 coups ça va, 3 coups à misusu. Misu pe 2 coups. Po botonda. 3-4. 3-4. Déjà maman aloba moi si déjà ya libala aloba ke 3 ou 4 ça se fait. Et comme excès 3 ou 4 ça se fait. On est comme combat toni. Toke malembe. Ba mama baloba nini? Ba mikolo ba yebso nini? Mikolo baloba ke na ndenga mbetu. Na ndenga bolingo, na ndenga rapport. Première ko ezaka ya mobali. Pour première coup mobile ceux qui ont ba vitesse sur des déjà moi caresse et tout après papa ou mela te donc quoi les rapports na papa ya liboso wana les rapports na papa ya mi balé des rapports na maman vraiment wana seno banani mobali nyonso oyo ata asala kama makambo ya nzambe oyo tambwa na makasi ya nzambe biso benga makasi ya nzambe soki mwasi na ye à caresser bien obligatoire papa ou melate papa on deni ou melite moi ka 2 minutes on est normal si parce que au bandi na ye déjà na caresse est normal mais ce que moni père au bandi na ye na caresse OK na ti et loko te yeba ke ba poto ça yo ma comprendre yeba na père jo akende me pas mort ba poto venir la poto ça yango conseil na kopesa ba jeune ezala basi ezala mibali botika ko saela ba produit pona mwasi ote petio la bende 2 fois sentinga siko soka sentir yo okozwa médaille to okozwa ballon d'or ballon na ebite ballon so to benga ballon nini
Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Kolande Mission Nabino Obolingaka Mingi. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe. Nazope Sarara Makambundenge Zalaka Pone Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité. Et là, la rapenda et pas David Ewembe. Derrière la caméra, Mayela Monsolo. Tout ça la randenge batu balingaka. Donc so boyo mona ba image qui toko boye et ça bongo na grâce ya aza Pro Mayala Monsolo penda donc ngende mpunda mutu akoti makambu yango. Merci beaucoup na babone na bisotu. Merci beaucoup na batutu o ba accompagner que émission David Ewembe. Moi ba commentaire, moi ba j'aime botaka, moi ko partager mes missions et ça là moi bien. Merci beaucoup à toi mon boss à moi. Timbaluzaya de Dangola. Mon boss Timbaluzaya de Dangola. Vena bossani yote ngana yo penda tous ensemble. Donc yo jamais na ko bossana yo po yo oza penda yanga ya mutema. David Ewembe pas comme boss, mais muta comme singa boss ezali Staragondo dollar mputu. Ye boss. Malobi David yo posaka boss pour nazala na Staragondo. Dollar pour tout, pourquoi pas na JR général ya wenge. Donc bango bina bazakana David Ewembe ça la bien. Lisola David lelo ezelengi. Eza conseil eza pona bino. David Ewembe na tamboli un peu moi trop, na koti moi trop, na yoki moi batu bazo loba trop, ba couple bozo réclamer trop, ba kimi ezate na mabala. Phénomène moro. Et ça va se passer dans minute na ba couple na biso bazo loba trop ba maman bazo déclarer trop les mots bazo ko utiliser ça que ba maman bazo tondate chose grave hein? Ba papa bazo tondisa ba maman te pourquoi et loko nyezo sala po ba maman ba tondate et loko nyezo sala ba papa ba tondisa ba maman te. David Ewembe na plateau nanga nazanga imokote nazana batu ya bwanya oyo pendanga na salle un peu moins statistique pour na sola na bango ba aider ba couple ba problème nini baza ko se passer nango to analyser makambo oyo ba papa bazoto ba mama bazotonda te pona nini et ba papa bazo satisfaire souté ba mama pona nini. Na plateau nanga nazana Papa Kofi Kaza Pro, les boss ya Kaza Pro. Papa Kofi Botard David Ewembe vitesse denga na bakaka keba vitesse les gars pété pour wa musegeta les canapé wa ba vitesse. Papa Kofi bonne santé vraiment ngolo en colo ça va. Mais bah toi déclaré trop Papa Kofi production za souté Kaza et ça moi ko lemba ba théâtre na Kaza au moins na Kaza au moins na souté. Qu'est-ce qui se passe Papa Kofi? Oh ezandako. Donc Kaza wana to benga ngo na lingala ezandako. Ndako ezanga eloko te. Donc ezaki kaka juste moi ba préparation, ezaki juste moi ba makambo bandoleka na mboka. Mais na minute oyo ko eza Kaza. Nangola on a zaka ngamoko Kaza production maison ya cinéma o ezaka ekoni ya cinéma ezaka Kaza production. Merci beaucoup nangam beaucoup na nazana star po yaza star na means la tundra Olga la tundra la star. Boa tarde Olga. Boa tarde mon boss David Ewembe, toujours Idéologie TV. Olga, bonne santé. Santé dans les habits d'Angola ensemble au Cassignon sont donc Dieu fait grâce dans sa malam. Bah toi zo lukayo, babi Olga zo mo anate, mikolo sala be mission te, olembesi. Qu'est-ce qui se passe Olga? Jaja kutuna lemba jaja mon boulot na linga kango fort. Mon boulot na sepela kanango makasi mes fans na lela bino ya dega na jali. Alobi azali quand aussi mes micro bon na bandana yo Olga tout ça un phénomène moko boye et ça que s'est passé en ce moment na ba couple précisément bino bana basi bozo déclarer trop
bozoloba ke bapapa bazotondisa bino te. Olga, eza nini? Les mots wana bapapa bazotondisa bino te. Expliquez-nous biso yango eza na nini? Naseki nano kitoko masolango gu toujours dans cadre ngeli ba mama ya ngeli boza boyoka na ye ko défendre cause ba mama vraiment ba mama nga na solo la trop na ba mama yo pozo ki ba réclamation ngo na ba réclamation moi trop ba master ba lela ba otonda ti ba mama ba otonda ti po ba papa be batambola bien te batambola mabe fort basalela trop ba nkoro ba kifaru ba lapin ba boma mama ba buka mbetu et comme au cobra bango ba papa mikongo elembi ba papa bazo kokate ngo saleli yango trop elembi si mikuwa elembi si ba bilo muswa sali tsara pena ke nzoto eza na bo pikiliki tango komi ozwi mama surtout mama na soka linga caresse tant papa zo sala rapport au moins ka kumoko papa bukani a déclaré maman la lemina pema or que vraiment na ndenge makambango ba mikolo ba yebisa biso ki quoi le bosse de la ya papa deuxième kunde zaka ya maman toke malembe ba mama balobaka nini ba mikolo ba yebisa nini mikolo balobaka ke na ndenga mbetu na ndenga bolingo na ndenga rapport première ko ezaka ya mobali pour première coup mobali ceux qui ba vitesse on nde ezalaka déjà moi caresse et tout après papa umela te donc ko ezalaka pona papa ya liboso wana ezalaka pona papa ya mibale nde ezalaka pona maman vraiment wana seno banani wala nga masolo mikolo ba yebisaka ngai mikolo nga la fréquentera bango Mireille ki na Gabon yem tayebisanga mabe masolo wana po wana nde mère idole na ngai conseil na nga peda conseillère na nga ya yun mama kuta Josmar na Mimi Love Bungu na Paris bango nde pe ba betelanga masolo wana ba expliquer éducation la vie ndenga pe na okabolongo na bino famille ba mes amis internautes na lela bino ya dégâts kabola kaka ba to ba saka ba implice pe kendaka bien ngeli toujours à continuité. Merci beaucoup Papa Kofi na même hypothèse Papa Kofi bozo tondisa ba mama te ba mama ba lobi bazo tonda te o comprendre nini Papa Kofi? La première des choses ndenge ya lobi ba mama bazo tonda te eza na liboso eloko liboso eza na biloko te ya kolia po batonda donc soki nakoki koloba bien premièrement bolingo ezala mpona sexe te mwasi na mobali soki balingani ezalaka nano mpona sexe te soki bango bazotonda te ye azoba bapapa mais mpona nga na bapo eza etamboli na bango eza mabe mingi yango baotonda te ya lobi bino bapapa bo tata bo mitambola mabe banda kala yango wana mikongo epoli bino na bandaka mabala bo sa eloko te yo zongisi suso lobi bango de mutu batambola mabe bango pe batambola bon mpona nga na koloba eza analyse selon nga bango pe batambola parce que mobali a travaillé mingi na ndako mama avanda na ndako aotala bana azobokola selon ndenge na loi ya mariage loi ya foyer ndenge ezalaka mama aza wana pona kokengela bana pona koyeba eloko bozo sa bepo lamba bana bakende classe akezwa bana classe ebandi kotangisa bana a contrôler vie ya kati ya ndako mais papa nda bimaka akende koluka papa ko bima akeluka mbongo a travaillé toute la journée donc cela veut dire alembi era yo zonga za moto donc lemba papa eza ya musala bimi pona alukela yo na bana bolia on comprend c'est papa yesu na ndako siko ba mama en réalité eloko zo boma génération parce que na temps ya ba papa na biso makambo ezalaka te au moins na père azalaka na 4 bureaux officiels
4 bureaux pena officiel vanda pena que papa to ana maman na biso na matete maman na biso ya lemba maman na biso ya boye pe abota na ndenga ba jeter nga na oncle na biso noko na nga na kin azai pena na lemba babota bana babota pe ba jeter omuna kuna 10 kuna 8 kuna 7 na ndenge pe ba jeter santé pena que kuna bengamba mibali koto bengamba mibali so ba sangani pena omoni pena ba musu ba 20 30 ba bimi imo robanga. Vous comprenez? Mais eloko ebomi mingi génération na biso eza etamboli ya bana ya basi génération oyo parce que moi si au monde na âge déjà ya mukie abanda déjà vie moko boye ya mobulu vie ya mobulu par exemple olingi oyo entre temps ba jeune ebele pe ba koma ko pratiquer déjà soit ebi ke petit oyo azaboye petit azaboye ba koma ko pratiquer ko sela ba kisi bana basi ba koma déjà déformé avant mariage au moins déjà moi c'est mon robe déjà petit moi a forcer des do ba forcer vie on va donc ba jo déjà ba forcer ba mema déjà na estomac déjà fongwama aliaka déjà mingi au moins so bo peseka fufu pamba otonda te donc il faut après fufu il faut chati il faut aller à l'osso il faut aller à bois siko ba makambo wana nyonso ndenge zaki libanda avant le mariage ayo memo na mariage ayo kutana jo mbamso jo asepelane ka mbamso ba se satisfaire mbala moko esili pona ya monique d'accord na satisfaire mais moi si lokola atonda kate o ba lia ka tonda kate esa otonda te et comme siko il faut papa akokisa ba posa na ye alanda ye na ba rythme na ye ba 3 et ba 4 siko mona père déjà premièrement lembi na musala aye sous mère j'ai habité 4 so papa a déclaré o te ozo ko musala te mais sans le savoir que yo moko déjà ozaki déformé place au utaki avant ndako libala obebaki na o déjà maman zolanda biso avant ndako libala yo so beba na o déjà donc au sala ba makambo moko boye obimana papa mukolo papa muke papa piken obimana na tonton wana obimana jeune wana ba conséquences yango to mona na ndako libala yango papa kofi yango ko charge comme zongela ba mibali oh papa ko karaté akomo ke iba entre temps conseil moko na opesa ba mama et surtout na poto po makambo mingi eza na poto po ata lobby ba benga neti Patricia Wembo na Brésil abenga ngai aisinga bi donc eza ekomi lokola rythme basi penza ya poto alongwe poto ai atiki mobali na ye ya ndako aye okita na Afrique po aluka jo akena emikili po kaka tondaka sans le savoir mama conseil na opesa bino omoni mobali nyonso oyo azaka libanda soko akutani na yo mwasi azaka na ndako ako appliquer force moko boye po yo oboya mobali na yo ya ndako okangama na ye mais omona so tie na ndako bokomi ko vivre par après o remarquer que akokoma ne peka na rythme ya mobali na yo ya kala eza bongo parce que ne bandelelo ko yiba ezane lengi mobala oya na ba force mo yo kansa force azuya na ngeza force ya nzambe minzoke za force ya nzambe te ya odefa yo moni pendaki oya nga mobali na nga osailo te seke muto penza yende mda osa msala mais koma penda soki ozuye sikoyo bokomi permanent o mona ka makambo bande o mone pa mobali no po mobali ape aza mututi mobali lokwa mobali nyeso il faut ça surtout net aux États-Unis. Kuna maraku teza boulot. Eza ko Europe te mamsu aux États-Unis boulot. Au Kenya mamsu 8 heures de temps au télé mo vanda te. Et au Kenya no vanda ko même Congo ndako mère ayo bisayo ke no o te to ke na ba niveau ba 3 4. To ke man niveau. Atanga na ko boya fo meto kabwana. Oponi ngo boma anga pina na famille. Na la bana na obukola ba ondeni. Olga la star. To sola no na yo Olga. Eteka yo mwasi. Bandoko bazotala yo basi po botonda esengaka combien
Avant on a répondre à la question de David Ewenge. Azo répondre non papa Kofi Makambo Ucholo bake nakati ndaka libala basi bazo za satisfait po déjà dès le bas âge ba yeba ki ya makambo somo. O abima na boye basala e boye. Papa, wana eteli makambo wana te? Ndaka libala mbetu ya libala etali bokala ya mwasi te papa. Yo mona weteli makambo ya kala mwasi ke mwasi po abimaka na Pierre, abimi na Pasquale, abimi na Alphonse, lelo lokola papa obali mama wana aza na droite a sepela, aza na droite a se réjouir na lutte conjugale. Non. Papa atosala musala makasi ndenge nini yango na musala na compagnie. Eza ma compagnie te. Ope ya mbete ezaka musala. Mais pour faire yo moko batela maman na ndaku ti. Yo moko peza papa faut batela maman na ndaku. Pour maman kende libanda te. Pour yo papa sozo koke na mbetu te. Maman luka kende ka libanda. Papa. Vraiment. Nathan oyo tozali ba papa bozwa pe bo saisir opportunité oyo. Biso ba mama bazotonda te. Bino nde mutu bokoluka solution. Poso bino oluki solution te. Bakokabone ozala kaka. O aka mutu a divorcé kaka likolo mobali akoka kete na mbetu. Ezo salema na temps toza. Na temps ba papa toyoka ngote mais génération na biso ba bolingo jamais zo dire lisusu. Lelo omona oyo, lobe omonela o soko tuni oyo, wana lembele. Wana kokaka te. Wana kutu yi. Mawa tro. La tundra. Po botonda. Bino bana basi po botonda. Esenga combien de coups? Eza disposition ya nzoto na yo moko mwasi na ofoza la dispose ya kolinga kosala sexe. 4 coups ça va, 3 coups à misusu. Misu pe 2 coups. Po botonda. 3-4. Moi si pas senti na tongo la muka na courage. Au moins la pende 5 tondi. Pour moi si nyoso o mobile se pesa ke te na ndako akoma na stressé. Aïe. Absence à rapport sexuel dans notre moi c'est même stress. Papa Kofi. Absence de rapport sexuel dans notre mobile. Et même ranine. Pour pas na bon qu'on aime ma stress. Pas na yo mobile. Et même ranine. Na koki premièrement avant de répondre na zonga na marambo. Mama utoloba. Parce que ngaza mobile. Ba papa na o défendre bino boza calme. Na o défendre ma bino marambo nyoso o ezo sama na ba foyer pour na yebi yango bien. Au moins déjà maman a aloba moi si déjà ya libala aloba ke 3 ou 4 ça se fait. Et comme excès 3 ou 4 ça se fait. On est comme combat nini. Eza guerre to eza nini. Non. Ba maman, ba papa. La première des choses. Moi si na mobali soki balingani. Ezali premièrement eza pona avenir. Eza non pona sexe te. Interdiction pe eza wana te ceux qui sait eza. L'avenir peut que eza toujours. Zela maman. Les problèmes eza nini? Problème eza nini ya génération oyo David Ewembe ezali premièrement to lingaka te pona avenir pona foyer pona nini. To koma olingana pona ba sentiment. Au moins ma jo avandi na yekaka petit na dessin petit design ana cimenterie petit mystique petit mystique yé pona yé alandi mystique kasi ndenge lupe petit za mystique mystique era mystique yo mo obenge loko déjà obenga mystique des déjà loko mo boy et c'est normalité olandi moi si pona venir te que c'est moi soyo aoza mama abana nga to vivre nel pona libela ndenge to bageti liwa ko kabola biso non yo landi pona design nga naza na serre na biso église aboya frère na biso taka bato église ye ba connaît mystique ye mutu ba pantalon data ketchite ye ata fashion te donc azo calculer mobali oyo ya ko bala mais azana faute te papa non zela pardon azana faute
foti te mais faut pour ne faut tela de mobali ni oyo kozwa na non eza te ka nyonso po aza mobali ke yo mpe foka olinga ye non mais kasi yango nalobi yango kasi eloko ebomi génération na biso eloko ebomi génération na biso lelo eza yango wana maloba papa Kofi la première des choses tobala olinga mwasi mpo na venir te ke mama ya bana nanga tokobota tokosala foyer olanda design so olanda décor ya petit yebaki na kati ya décor wana et osali sentiment déjà loko nyonso ezaka ya sentiment ekenda musika te ozo comprendre mwasi na mobali balingani eza combat te po aza mwasi na yo mobali oko supporter ba comportement parce que toza na comme le deux familles to sangani oya uti na comportement to caractère na ya famille na bango yo pe uti na caractère to comportement ya famille na bino omona ba mso mutu moko aza insolent ou bien aza insolente mususu aza impoli mususu aza boye na boya sika papa mba mususu boye bo sangani il faut bozwa ba comportement nyonso mibale botia yango place moko bobandi kosala triage on comprend papa abi mama omoni caractère na to comportement na onga sepela nango te déjà mama automatiquement faut comprendre que comportement nanga oyo papa lingi yango te c'est que il faut na changer na ya côté ya papa mama pe oyebisa papa nga makambo oyo na linga yango te na linga boye à partir ya wana papa pe oyebaka te mwasi nanga linga soki 20 heures ebeti naza libanda ndako te déjà omoni bokomi ko réparer bokomi ko longola oya mabe bokomi ko longola oya mabe bomona ke bokoma mutu moko yango omona mi ba foyer mingi omona mutu bota manzila mutu esino ke mais bino kokana boilo kwa bande konde nini cela veut dire bokomi ndenge bible eloba mutu moko déjà okomona bokomi mutu moko ezala ba problème conjugal oya ba lit conjugal ya sexe boko soigner ezala ngo ya solution et comme que mama yo lingi ndenge nini ngana lingaka boye papa yo lingande ni ngana lingaka boye soko moni que papa za incapable parce que ezana ba frère musu pe basala vite asala vite basala vite abandeka mwa ba église ba musu alinga mwa simo mwa bo esili mais yé na ndako mamsu yo mama oza na expérience koleka papa oyebi trop mama olingaki mwa mibale belé olingaki mwa mibale belé kolema mobali note bolingani sunga mobali no banda ko coacher papa omoni ezaka boye il faut kindaka nango ngai na lingaka avant to kena makambo il faut to keboye parce que normalement bolingwe bandaka lokwa kisoda te nde mama lobika to ye 3 to 4 te mama lala wana bu 1 2 3 tomber albita tangi bu 4 non on comprend et bandaka na caresse aza mwasi na yo faut moko mwa beige osimbi mama osali boye na batan wana mwasi nyonso to mobali nyonso obligatoire dia kwa liboso elongwaka soki omoni mobali na yo bobandi na caresse to mwasi plus souvent mobali soko moni mobali bobandi déjà na caresse to mwasi obandi ko caresser soit mwasi na yo o caresser ye pa bokei que soki mwasi wana asali sinité soit kwa liboso elongwe te c'est que mwasi wana aza déjà na quelque chose na nzoto yeba déjà kisi ata mobali moi c'est voilà c'est que il est déjà c'est qu'azan résistance azo résister donc on a ba photo oui dans le monde confié adana ba photo mobali nyonso oyo ata asala kama makambo ya nzambe oyo atambo na makasi ya nzambe biso benga makasi ya nzambe soki mwasi na ye a caresser ye bien obligatoire papa oumela te amsusu moi te papa ndeni oumeli te moi ka 2000 wana eza normal si parce que obandi na ye déjà na caresse eza normal mais soko moni père
obandi na ye na caresse okei na ti eloko te yebaki ba poto eza yo mo ma comprendre yebaki na pe jo akende me pas mort ba poto pena la poto eza jo déjà nda zaboy ana ba poto mais muto yo nyonso na loba bia muto nyonso oyo aza na makasi ya nzambe soki mwasi na ye mama bobandi na caresse na mobali na yo yebaki soko lobi bo banda aoleka 5 minutes te. Merci papa Kofi na botolo maloba na pesa mama Olga. D'accord. Répondre nga non na place wana. Papa Kofi a raison. Soki penda mwasi na mobali na temps ya caresse et senga moko penda déjà cédé. Oh mais oui hein. Oui vraiment. Vrai caresse maboka mobali tango eleki maboka mwasi. Nzoto ki mobali etelemaka. Tango sensation on ekoti déjà, il faut déjà kumoko eleka déjà wana. Yango penda benga kwa papa. Na mama pe ko salama. Na mama pe osama oui. Mais faut à la mwasi, faut à la douce, faut à la tendre que osable la place moko na likolo mbeto na mobali na yo a caresser yo, asali yo ba sisson, asali yo ba nini tout. Soko ceinture l'autre côté c'est que maman wana vraiment ndenge papa ko faire le bien na bar poto. Yango to benga ba femme rebelle. Bazape. Basi pe ba femme rebelle bazali. Toi na tous les cas na basi ba femme rebelle bazali vraiment. Bazarende ni expliquer non bakawana. Bakawana eza ba basi yo. Basi pe ba mela. Eza basi pe mela blo makasi. Hein? Oui. Non le bango penza lelo penza keza ba film so ba mela blo makasi surtout so ka ebi ke il faut que se passer rapport no mobile na e. Amélie ye pas à nkoro o achela papa. Que papa wana penza lelo faut sentir ye. Ngapele le moi mobile wana Pedra Uma libanga na pembe ba maman na bate kaka. Mama Olga. Monde tezotala yo. Et comment nini ko lakisa pa mobali to mobali alakisa mwasi ke ngana za makasi. Lelo penda na kosala ta 30 minutes. 1 heure de temps. A osale loro te to akose jacqueline te. Pour ani ekoma bongo. Kasi makambo papa Kofi alobi ke ba garçon maman linga basi à partir à dessin. Yo moni fi a oleka na e. Yo po lobi bana basi ba koma na ba bar poto. Bokoma pe na ba kiss na bino. Pourquoi botaka ngo? Pourquoi? Po yo po linga mi bimisa championne. Moi ça makasi, moi ça pico. Mobali penda sora ke penda sentir penda lobi ke te fi wana pe. Yo po luka komboti. Kombo. Nani? Oh mobali pe fois que na sango na oti. Bongo yo tika ka mobali bongo ka lokwa soso la pente 2 minutes ka boy. Te mobali pe tango akoti pe na matili ko na fois sentir musala. Nde pe na kota ki akobeta lisolo ke petite wana vraiment somme trop. Papa Kofi, si je comprends bien, eza lo roi ndesikaka basi na mibali toza ko mi baby sana. Oui. Eza basi na mibali. Conseil yango conseil biso to pesa na ba papa pe na ba mama parce que makambo yo ndenge na lobaki eza na ba mibali mususu basa vite. Eza pe na basi ya basi mususu basa pe vite. Sermon église penza za ene mo fidèle mobali ya liboso ayo ko linga ye pe balingani. Bakena ndako biso pe mbasi ça arrive. Petit na yebini makambo te, petit na yebini loko te makambo mbeto yebito ça petit yebite. Non, oui, c'est normal. Eza na basi pe mususu oyo ba garda dignité na bango a zeliti mobile neka oyo obala. Mais yo papa pe déjà au banda déjà ba Ligue des Champions. Donc déjà beta ba Ligue des Champions okutana bata ba Lunda okutana bata ba ya Chine okutana bata ba ndenge na ndenge okutana bata ba ndenge na ndenge. Déjà oyebi déjà baba poto yebi déjà ke mo wazalaka oyebi déjà ke côté kuna sebwe nganga mobo ya vita zala kuna okita côté kuna yebi ke no mutu mwa mazembe azala kuna ya kota ya Katanga obeta déjà ba Ligue des Champions oya na ndako boye okomi kolinga babiloko uta na ndengo beta ya mazembe yo komo beta tina renaissance fuka bongo fo nganga wana aya na renaissance mais renaissance ba biso bango pe bana nganga na bango nganga bango asala nimo bakisa malembe normal mais yo komo linga kaka mwana bata beta bongo c'est faux
yo siko okomo ling o yo siko na okomo bebisa mwana wana pour mwana na za bien yo pe papa okomo bebisa ye yango conseil na kopesa ba jeune ezala basi ezala mibali botika ko saela ba produit pona mwasi ote petit na bende deux fois sentir nga siko soka sentir yo okozwa médaille to okozwa ballon d'or ballon na ebite ballon so to benga ballon nini na ebite so to benga ballon nini eza na koluka kombo ya ballon to okozwa eza na ballon te ote ngai petit na fois sentir nga petit na fois yoka nga non babiloko wana yango ekomi lelo omona mwasi ba mama omona ba mama na bana ba papa bazaka te omona kaka mama na bakabwana mena bana o mama bana nga papa bana surtout na ngola ekomaka mama bana nga so tuni papa zapi papa zapi la plupart ya ba jeune fille omona kaka na bana batata bazaka te eloko ekaboli biso eza yango wana donc conseil na opesa bino pona lelo batata botika banganga ba mama botika banganga bozala fidèle na bandako na bino so moni papa zo kokate c'est normal neti biso ba papa to travailler mingi to vanda na ordinateur mbamsu journée mobimba to kumba bakamba msuso za chauffeur o sala taxi journée mobimba nyoso wana maçon ba travaux di ba travaux moi makasi mikongo bebaka sala effort nde obongisa oya yo aza marque déposée comme on dit marque déposée na yo bongisa papa luka mwa tangawis et renforcer papa ebika akende cop ko travailler yo mama tikala beta mo ba porte tout na ndeni basala mwa tangawis ndeni basala mwa boye pona papa ya papa avo dame melana boro père Amélie au sentir que moi ça va au lieu que obando tambola okosilisa banganga nyoso okei kotoyo mwana ozongi botoyo boye ozongi kotoyo boye ti omwa ate na lembi nanga na vana ngaka na ndako ti yango moni bato ebele lelo na vie bakumba lesbienne bakumba PD amwe na ngaso na landi mibali na okufa ale vome kuto ngamo na koma mobali donc conseil na opesa no pona lelo yango wana Mama Olga okoko baksani pona na makambu ya bino bana basi popoza la satisfait nini poto za la satisfait biso bana basi to sunga ba papa toujours na bisa bino na to la bino ndenge basala atanga wisi kosela papa tanga wisi kosombela papa nguba mai kosombela papa manyoko mai biloko na nyonso papa soka zoli yango kolesa papa bien en plus ba papa eloko te oyo et l'équipe mai oni mai ka otombela eau potable soko ingo sa rapport na mwasi na osolia ki bien oza en forme ozu 1 litre mai omeli wana apesi bino sous secret moko pona ba papa Sandra Lawidi poto na poto de London papa Jise Kiampila na Brésil staff Jise Kiampila le baron David Bunga Pichunzao na bosani binote Fabrice Aloua Paris toujours Mystère Fantomas Yanzombe na lela bino ya dégâts HK Silence d'or de Paris Nazala bino Sarkozy Yamba Mokondi Yann Bunganga pour comprendre Olga la tundra le roi de sa reine c'est normal allo ben peu moins mingi tout ça ko citer na biso papa Kofi po maela mosola lobi déjà tolingi to sisa na biso papa Kofi ba mama bazotonda te to lobi eza po batambola mabe ba papa batambola mabe terrain d'attente ko zala soki papa azotondisa mama te solution ni papa Kofi akoki proposer na mama oyo azotalo na minute oyo o azoloba ke azotonda te okoloba nini bon solution ezali premièrement yango mona lobaki na ba ke soki mwasi na mobali balingani ndenge bible lobi bakoma mutu moko cela veut dire papa il faut yom to boti mwana wana te yom to éduquer papa te mama pardon yom to éduquer papa te mama pe yom papa pardon yomutu obota mama te po éduquer ye cela veut dire auti na éducation na comportement na epa na bango yo pe outi na oya yo epa na bino
bondimi bo sangana. Cela veut dire, la première des choses, il faut boyeba ko se supporter. C'est Oyeba ko supporter papa. Papa peut ayeba ko supporter maman. donc papa ata asalika un coup. Maman supporter. Non, maman supporter ce que ceux qui a moni kendenge ba déclarer ba tonda te. Il faut yé sikoyo. Ayeba pourquoi a tonda te. Ceux qui ezali maladie. C'est réparable. Ba traiter ngo. Yé moko maman ko kependa keluka nganga. Papa solution, c'est ça. A kependa maman popo biso ba papa pe mo eza son. To ça arrive. Ma mère bakendaka OK maman ke ya keluka mutatanga usa yote asa tanga usa moni pendaka na buto uti bulo yo kuta benda mulangi atanga usa zana. Ando biso ke mela o eza makase eza solo. Papa wa no mela. Donc solution zana. Eza solution zali. Maman Olga, terre d'attente zanine. Olinika à 4 mais papa dope sara moko. Terre d'attente ezaka yo mo maman penza biso ba maman to za responsabilité ya kolukela ba papa solution. Aki malibala te. Po papa aki maman ki malibala te yo moko te na to na yo. Papa dope sara moko, maman lingi 4 mais papa dope sara moko. Donc maman na aki mané libala te. Maman ki malibala te. Maman ko boya mobile na yo te. Mobile no bobanda msuna pasi, mobile no msolinga ke mingi. Olino ko trahir yete maman tele matambola lukela papa solution. To sunga ba papa baza ba mibali na biso bango ne ba osala biso basi po walobi kitoko mo se bonga ndaka libala sikoyo na kati ndaka libala olingi sikoyo ke kotala su libande ko simba tende kolanga mwasi tata mama jeune fille toza na unité toza ina union to sungana vraiment to sungana po to sunga ba papa na biso comme na biso na suka mwa ba mboto ya bato balinga komi pona yibi penage baza. Chenga bazanga ate HK Silence d'Or azawana déjà azota l'émission à partir à Paris. Mimi Love Boom Eroaza Moussala, les intellos du monde. Bino tout partout bozali na lela bino ya trop. Tonton John États-Unis na Dallas, hein? La reine du Sud Laetitia Touba, Mopao, Lisette Kassinge. Les clubs de stars, Werenson, Igwe, Lobby Concert, hein? Les labino ya dégâts, Chelsea Sungu. La spiritualité avancée, mon vieux États-Unis. Ardon Manzo, artiste, Daichi Motosomo, en direct Elkin. Chelsea Sungu, champion Zephi, champion Kamikaze, champion Samagora, bataillon code 16 Ekoyate. Merci beaucoup, Naïbi Kevena, Olga Zamana Batebele, Papa Kofi. Je peux remercier bateau ya yo ba o balinga ko yo ka ngongo na yo. OK, donc ba papa lelo na ba mama balala na oyo nanu to pesibino à la prochaine occasion toko sola lisusu. Donc bot lelo boye baka bo noter que tout eza nango réparé boko bongisa na bino po ezaka nango bitumba te ezaka ke mama comprendre papa papa peut comprendre maman jusqu'à ce que boko koma ndenge moko mais na conseil sous na ko bakisa bino ko bima libanda eza solution te au contraire eza malédiction pour maman yeba ke solo bike papa okoka te mbetu na yo ezaka sacré tango longwe na mbetu na yo obimi libanda yeba ke omemi malédiction mbongo ekota eso te bana bakomi ko bela bakomi ko kufa ba problème ebele ekoti na kata foyer soki boyebite donc conseil na ko pesa bino yango wana bo maintenir banda kuna bino ba mama o bandima ko vanda na ba papa ya ba 5 biro 6 biro pardon bazaka bazoba te aloba te na vandi na obatela bana na ngai papa soka zana 5 6 biro meye abatela ka bana na e bazaka bazoba te bo kasate bino boye lelo boleki bona mayele. Donc mama zala mayele ya kobatela foyer na yo ya kobatela bana yo. Conseil na ko pesa bino lelo yango wana. Mabambote. Pona ba dédicace premièrement na pesi équipe nyoso ya kaza MM production mbote vraiment bino nyoso ba mbote na bino bisika bozali na pesi de partout boze belé dans na pesi ban États-Unis pasteur bienvenue Yunga na mama Fatou na pesi no ba mbote belé na pesi Aminata Raphaël mama Mokonzi
bambote ebele napesi bana ngai Abigail Fefe Elisa Matuka Mankoyi na Washington bambote ebele napesi Marc Jacob napesi Mami MKG na Paris na France mbote ebele Pasteur Beni Nsambo bambote ebele Brésil bambote ebele bino nyonso Tiki ambassadeur Kashito masala ngai Konistar bambote ebele Espe Akala na Maître Roger bambote ebele na bana biso vraiment bino tout mokili momba bana Lwanda na bosani bino te Mayala Mosolo bambote ebele Abaranganga donc bambote ebele taka babi Abaranganga aye na kaza donc tout makamnyo c'est bien déjà na merci susu na yo pe susu David Ewembe vitesse si vitesse mais vitesse contrôlaka okoleka na poto merci beaucoup